biso motei wana. Tango azoleka, tozopetela Nzambe na mokolo milolo. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que maman mon cousin a bon mot à savoir? Soki tozali ba maman o tozala bon mot. Maman wana après ta molo. OK, merci. Et ça mokolo moko penta esengo. Je pense que ça qui séminaire mais quand c'est ça mokolo oyo ba maman bayanga nakati na boisika ezaka mokolo misato. Pourquoi tote yango na ngonga oyo? Tosala yango na ngonga oyo te, totaki na ngonga oyo na raison. Raison ko ezali nini? Toyambaki mama na biso pena. Oyo autaki na mikila poto, bamboka mindele akikati na boisika. Azali penza moko kati na biso. Alléluia. Alléluia. Je pense que Azo représenté l'évangile Salomon. Oyo azali moko papa na kati ya mission oyo na kati ya vision oyo tozo sala. Nde azali mwasi na etope mopanzi na ye. Alors pour la papa tikalaki atindi mama. Mama aye esengeli azonga bongo te. Sengela lesa biso. Amen. Est-ce que tu as voulu appeler Yohana? Alors, azalaki pensa na tali soute que to préparer molulu. Pour tous qui n'a pas ça to préparer molulu moko ya kafu. Mais à cause ya temps, pena mikolo ko atikala ngo, bango basala ka séjour. Le sengela ki aya na mokolo oyo mama bayanga naka. To yanga na takata mayanga nywana. Mama ati ya biso mama, allez sa biso, allez de sa biso. Alors, la semaine où tu connais quand tu as équipé, il y a 4 jours dans l'église à Massina. Tu as dit je pense que tu as dit que tu as dit que tu est-ce que tu as dit que maman a besoin de vraiment maman a se penser à ma classe. Ado se penser à ma classe, maman n'a pas oyo. Ana comme tu l'as zambé. Maman kana penser à maman oyo pour la dire. Donc ça dit mon merci. Monseigneur Nzambe, pasteur Timothée, merci. Ma maman et comité, merci. Minonyo Sopé, merci. Bayembi, vraiment Nazar Ravi, na Bayembi. Nazar vraiment ravi na Sengo. Na Bayembi. Alors, nous voulons savoir d'un côté, maman Mokambi, na invité. Au Pessayo, bazar non marié. Je crois que nous avons un peu. Alors, il y a un bon accord dans la mouture à Likambo. Oh, c'est une nation, na limina no beta moi c'était mon qui le rôle d'exaltation la présence na kolongwa poto koya awa en tout cas na remarqué makambo ebele omoni na kati na bible les autres ça sauté ne kulusu mutu takufela kiso te ne yesu nda kufela kiso alors tant na ye awa évangile oyo biso toyebela ki yango oyo nga mama bina na yeba ki yango na Congo tant na ye parce que na sali presque 10 ans bana na kenda 10 ans après 10 ans de cause on a donc on a beaucoup d'avoir évangile échangé évangile échange à rater va tourner à changer évangile ma casse parce que Bible et ça ka moko wana évangile peut otoyer et ça ka moko wana mais va tourner à changer évangile wana le lengue va to vivre le lengue à côté le lengue à kozala échanger ma awa bala ko so les amis observation observer l'église n'est des autres là parce que message aux autres là bande pour la choper la porte va pour la na télévision la biso la Sentinelle TV1 alors na observation là quand on a sauté la bande ko ya libanda la bande ko église na somo la ta changement au côté c'est-à-dire na élobé ba ko mitanga kanda et ça na ba pitch et ça la wapi tellement que souffrance parce que les diminui et ça me na carte église maloba batu ba yesu koloba te maloba moko ya impolitesse maloba moko ya kanda ndeko konya tamlinga popo yese ah pardon exactement na so nyati moto pe
même la carte église to yeba ni te ah limisanga ndeko na pardon to bosa ni nyoso wana. Et na observation na moni na landeli, c'est-à-dire que bandimisko ba chrétien to tikali mingi na koyemba mais lilobesa sukati na bisote même tant na kenda ikoma ba mituka nyonso ba pisi nyonso ba tika ba adoration ba ntembo to ba tikali na koyemba et le kolomoko libanda likati na motema na yo mama atana ba difficulté nyonso tozoleka nango bible lobaki olike nzambe akosala bokese likati na bango bazosalela ye na baoyo bazosalela ye te soki ebele bakozanga lipa soki yo osalela nzambe kati na solo ozanga lipa te soki ebele bakozanga kolata bakozanga lipapa me yo soki ozaye elongo na nzambe lipapa noka moko wana liputa no mpe ka moko wana obanda kosukola ngo chaque fois obongisi lipapa no ekozuluka te ekozala toujours propre bato babanda kocomprendre te parce que ozala nzambe. Alors nalingi moma kobeta sete na réunion na biso na bamama bana na biso ya basi oyebi boza bilenge fo bobala na kati na vie na mokili il faut savoir parler il faut koyeba koloba oyebi mpo ozwa mobali elobeli na yo ndenge oza korépondre ndenge ozoloba ekopesa o libala ezala na libala ezala na misala ezala na maconnexion makambo ebele soki oyebi koloba te okorate mpe makambo ebele façon ya koloba ekoki kopesa motu kimia na motema façon ya koloba ekoki kofungolela yo porte façon ya koloba ekoki mpe kokangela yo porte ezala biso bamama oyo tobali toza na kati ya mabala lolenge no ya koloba ekoki kofandisa libala na yo lolenge no mpe ya koloba soki oyebi koloba te ekoki mpe kobebisa libala na yo. Alors yango wana vraiment nakosenga na biso bamama oyo toyebi nzambe tose comporte lokola bato ya mokili te toluka tozala bachrétienne oyo toyebi loba nzambe oyebi bato baza libanda bazotala biso twa na kati mpo bato mosusu baya awa batalaka bizaleli na biso. Ngai ntango nazali kokola nazalaka na témoignage mingi na bandaki kolinga mingi koteya selon témoignage na ngai omona bato ebele na quartier nasobeta mama bena omosona mama namemaki bato ebele moi-meme libota na ma famille nanga namemi bango lelo ntango kutu nazongi awa grande sœur na biso aza na lingwala azopesa témoignage abi na basituation mo ebele elekaki abi bena estce oyebi ke lelo soki nga nakoma kosambela so lelo nakoma boye yo moto omemaki nga parce que grande sœur na biso wana azalaki tia motu bakati azalaki mwasa bakonzi makambo ebele mais ntango na ye azorapele nga na basituation so abi estce oyebi lelo ke soki nga nakoma kosambela yo moto omemanga na kati ya liloba na nzambe alors nakumisaki nzambe c'est-à-dire na comportement na biso lelobeli na biso bamama esengeli tomema bato ya libanda baya awa mais bato ya libanda soki bazomona elobeli na biso eza mabe etamboli na biso eza mabe tokozalaka nde toza boye ekomi habitude dimanche toye tozongi mercredi toye tozongi changement moko oyo ezala te. Alors soki tomoni ke changement ekozala te malamu tofaka na bandaku esengeli tofaka na bandaku ke toyaka ngai nazofélicité biso awa na Afrique parce que évangile ya solo eza awa na Afrique et nasalaka mwa analyse na ngai mpo na bato ya poto parce que na poto nzambe asali ngolu bacondition nyonso eza bien mbongo kolia nyonso eza bien mais na poto bato bapesi tabe mokongo omoi ndenge ozosufia bato mosusu bazoya église ntongo arataka te azolela baveye le meme bandeko na biso oyo bazali kolela baveye a na église na bakomi kuna na poto asite kokangama na église te mais kangama na yesu wana akoki komema oyo bisika oyo bato bamemaka te mama ndenge mo mpe soki ozoya na église oya te na ye mpo na paster nazoya na église yela yesu wana na bamoment difficile na makambo ebele okoleka nango akosekurir yo akolibere yo posa motema na yo paster moto akopesa yo te mais yesu soki oza fidèle na ye oza connecte na ye nyonso posano ya motema akokokisa yango yango ezosalanga mpasi tozalaki meme elobi tozoswala bandeko mosusu génération na biso bandeko toyebaki bango bazongi nsima bamosusu bakoti na bakisi vo meme bayembi oyo toyebaki wana ebele bakoti na bakisi na tuni bango siko bakoti na bakisi wana mpwani o bazoluka gloire mituka bandaku nalobi non bakoti na baconnexion wana kapo mituka bandaku donc esili moto ateka vi na ye chrétienne amoyi kokota lola mpo na mituka mpo na ndako mais non okoteka vie chrétienne na yo te okota ndako ya nganga ozwa bakisi kokwatela bandeko mosusu likolo ya koluka kozwa mituka to bandako non
mituka kotikala biso bamosusu na poto nde tozalaka kuna bilambaka mosusu efanda olatela yango wapi bando okangami lendi ti vendredi bajine na yo ozokende mosala olatela yango wapi mais nzambe wana tobandaki na nzambe wana awa ka ndenge bino bozomona na bango bomona awa pasi olala koya bamoi neti yo toye moi me bamama bosesakrifie boye mais nzambe wana amonaki mitema na biso ezalaki sembo alongoli biso awa amemi biso kuna etokali maboko te tozokontinue soki botuni bandeko na bino bafandaka na poto na biso tozala précisément na Angleterre soki otuni ke nazoluka mosali na nzambe évangéliste Salomon proverbe 30 to mpe mama bena en tout cas presque na Londres na Angleterre moto abuki proverbe 30 aza te bayebi biso kwani mpo tozosala mosala alleluya soki tozosala mosala te balingaki koyeba biso na Canada na Amérique na wapi bayebi proverbe 30 mama bena parce que tozosala mosala yango moi naza kosepela mingi bana na biso boye bazoyemba bokangama na nzambe mosala na bino ekoeleve bino moni koyemba bozoyemba awa génération na bino nzambe akoeleve bino bokorige bagénération ya liboso oyo nzambe atombolaki bango bakomi na lituka mpo omona ye ekomi problème mpo okutana na ye ekomi problème parce que azwi mwa mutuka azwi mwa ndako amati akomi lolenge moyo omona ye eza te nga mama bena nalobaka o ndenge nakenda poto eloko echangeaka eza te ndenge nazala ndenge mpe nazali ndenge nakozalela alleluya namoni eloko echangeka te bato mosusu peut-être amona poto eza esa oui eza estra eza ngolu eza grâce parce que bamosusu bateki mapango akende bakete bamosusu basali ndenge nyonso to arate 5-6 fois akete mais nalobaka ngo soki nzambe asali bino grâce ke oya na poto seke alingi yo sikoyo nzambe ana otika kosalele pourquoi parce que kolia ozolia bien kolata ozolata bien eloko ozosanga eza te mais bandeko na biso na poto lelo meme bayembi baza par terre évangile ya solo eza te ndenge moko mpe kuna lelo mpe na ye awa na ye évangile awa ekomi na mbulungana bolingo ya nzambe nde bayembi bazoyemba na kati ya mitema biso eza esu te moto nakotaka na na pasi moto pasi ekokabola biso na yesu te bible elobi yango alleluya kozanga ekokabola biso na yesu te nga nalobaka ngo poto ekokabola nga na yesu te bozwi ondenge kaka ndenge mama bela nazalaki ndenge peut-être mwa mentalité tozali nani ndenge mwa makambo te ekochange mais ndenge nayebeli yesu na nga eloko ekochange nga te yango nalingi yo mpe lelo na ntongo na lelo mama ndenge ozawa luka ke bomoi na yo vie chrétienne eloko moko echange yo te pasi echange yo na bolingo na yesu te kozwa mpe echange yo te na bolingo na yesu te parce que nyonso tozomona ekoleka mais eloko okotika libela na libela eza liloba na nzambe alors nakokota moke paster akoki kotangela biso nalingaki mpe na partage na Genèse chapitre 2 verset 4 soki paster akotanga bongo to partage na bino mpo eza réunion na biso bamama tozosolola nazotala mpe ngunga nalingi tosolola biso na bino na point oyo nakotouche mingi paster kotanga. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Quand nous sommes partagés, nous sommes de comment si on est marié, mais on va la poufa, à ce qu'à la veille. Et quand nous sommes là, de comment si on a dit, ah, maman Bénin, ce qui est évangéliste, ça a dit, ah, maman Campo, oh, on se souvient comme elle a dit sauter. Vraiment, et ça la capacité, parce que ça là, les gens, la tika bana, la tika li, on va la poufa, kende, ma famille, ma kota qui mingi, ma campagne, la biso, on va la yaki kobela, ceci, cela, tout. Après ça, on va raconter quelque chose, et ça là qui m'a pas, c'est ça là qui m'a mawa. Nde na yeki kozwa inspiration na partager na bino bamama na ntongo na lelo verset oyo paster akototangela biso alobi yango wana mobali akotika baboti na ye mwasi mpe akotika baboti na ye bango mibale bakokoma esika moko bakokoma motu moko mama na nga oyo yo obali oyebi libala ezalaka sacré libala basakanaka nango te enga nayebisaka nzambe nga nde nabala boye nabalaki te mpo lobi napase ke nakodivorce
nakozala esute nakokabwana te elibala babala ata mbala moko lelo soki tozomona mabala ezokabwana parce que dès le départ déjà bachoix ezalaki bien te yango bana na biso ya basi oyo boza awa osi longtemps nano mobali te soki olingi osengage na mariage luka osala choix ya malamu kosala choix en attendant te ke eza one way donc nazokende kaka one way c'est-à-dire nakeka nzela moko na kozonga te libala soki olingi okota na libala lukosala choix ya malamu soki osali choix ya malamu te okokonte lobi kuna odivorce lobi kuna donc témoignage no nde kobeba et surtout biso toza na kati église bana na biso boza na kati église bana oyo ya basi sala choix ya malamu parce que libala oke mpo ozonga te oke libela eloko kokabola yo na mobali eza liwa soki mobali akuti yo na mobali mosusu oyo babengi adultère nde yango kokabola bino epuis bible elobi te soki alingi alimbisa soki olingi olimbisa okoki kolimbisa oyo oza kodépendre esengeli nazobenda bino matoi esengeli kosala keba bino baoyo na mobali te e biso bamama oyo toza na kati ya ndako ya mabala esengeli na biso toyeba ke bible eyebisi biso mobali akotika baboti mwasi akotika baboti biso bino mibale bokoma eloko moko mais sikoyo naye koremake ke liloba na nzambe wana oyo elobani mpo na biso mingi mpenza eza kosalemela ndenge bible elobi te tozomona mabala oyo ya biso oyo tobali bafamille na biso baza kokota mingi na kati ya mabala wana famille ya mobali omona ata biso kokota na kati ya libala na yo famille ya mwasi bakoki kokota na kati ya libala na yo c'est-à-dire balingi bagere libala na yo kote ya mobali balingi bagere libala na yo kote ya mwasi mpe peut-être batelemi mpe mpo bagere libala na yo o ezalaka te ntango nzambe alongoli yo mwasi na famille na yo alongoli mpe mobali na famille na ye asangisi bino mpo bokoma motobo moko ndenge moko ya mobiso tokotama bo tozalaki na bafamille tozali na papa na mama na papa babalani nde baboti biso moko na moko mpe nde bofandi wana boza na bafamille boza na bapapa boza na bamama donc papa na mama babalani lelo babimisi biso bazalaki na foyer na bango na famille na bango baboti bana na bango bakolisi bango batangisi bango donc wana famille na bango yo mpe ndenge moko nanga mpe lelo obali oza na mobali na yo bokoti bana na bino esengeli kozala elongo na mobali na yo mpona kokolisa bana koedike bana bakende liboso tozomona eloko nini nde naza koloba awa à travers ndeko mwasi ntango apesaki témoignage na ye esalaki nga mpasi c'est-à-dire ntango bafamille ya mwasi to ya mobali bazokota na kati ya libala na yo mingi mpenza tozomona sorcellerie kindoki eza kokota parce que ntango nzambe alobi ke mobali akotika baboti na ye nzambe asali barrière moko boyeke yo mobali oza kodépendre su na famille na yo te yo mpe mwasi oza kodépendre su na bafamille na yo te oza kodépendre na mobali na yo na bana na yo wana nde ezali famille na yo meme abraham na kati ya bible nzambe ayebisaki abraham alobi abraham longwa na libota oyo nga naponi yo mpo okende na libota oyo etomonaki meme na kati na désobéissance makambo so esamaki na kati na abrahama ntango abrahama azalaki kotosa azwaki meme mama na ye na bandeko na ye na nzela oyo nzambe amemaki bango mpo bakende basalaki nzela molai mpo na nini abrahama azalaki kotosa azwaki mama na bango oyo bible esolobaki tara azalaki kotambola malembe ifale pas soye me amemaki na nzela wana ememelaki bango mpe nzela molai mpo na kozala kotosa c'est-à-dire na kati na mabala na biso esengeli totele biso toyebi liloba na nzambe esengeli totelemela l'esprit ya contrôle na kote ya mobali na kote ya mwasi oyo ezokoluka kosegere na kati na foyer na yo parce que na suka na yango ekomema liwa na suka na yango ekomema destruction na suka na yango ekomema baproblème ebele alleluya tomoni mpe bamama mosusu bakomi bavere bamama mosusu bakomi bavere mpo na nini parce que famille ya mobali bakotaki na makambo na ye famille ya mwasi bakotaki baza na droit te bible ezoloba ngo eza biso te lelo ngai moabela nde naza soki na bali naza korekonete libota na nde eza libota na nga sisali nasunga bango esengeli nasunga parce que baa makila na nga me bakoki kosegere na kati na libala na nga te ndenge moko yo mpe ndenge oza wana esengeli oyeba soki obali esengeli oyeba te makambo na nga nde na bali na mobali na nga boye famille na ngai ekoki kosegere na kati na foyer na nga te maintenant baere wana esalamaka
ke kofuna mobali na ye. Oh mobali wana kutu bongo na somona te. Akoki komisa ba secret nyonso ya ndako na bango pa na famille na bango. Oh oza ko détruire mobali na yo. Alléluia. Moi c'est Seigneur va garder dignité ya mobali na yo. Parce que soki ozo komisa makambo oza na wana ndako ya mobali ozo ke komisa famille na yo, oza ko se détruire yo moko. Oza ko mibebisa yo moko. Parce que boza eloko moko. Bible lobi ke mobali atiki baboti ko tibino mibale boza eloko moko. Ndenge yo zabo okoko jwa mbeli omikata. Soko mikata oyo kapasi. Eza ndenge mo mobali na soki yo zi bolungwa mobali na yo komi komema o na famille na yo. Oza komi se détruire, oza komi bebisa yo moko. Pere wana eza mingi kati na biso ba mama. Ba mama mususu meme na sola kila bande mususu na Brazzaville, omona ndeko mwasi abali ba famille bazalaka par exemple ba famille bazalaka na lupango yo yena mobali pe bazwi ndako kaka pembeni awa. Non. Esprit kobundisa yo, c'est-à-dire a lupango na bino bino pe bozofutela awa. Donc to banyo surtout bamonaka yo. Wana pe soki koswani na mobali obelika moke yo ozoki pa na bino na ndako. Non. Et c'est vrai ko se éloigner bokende musika. Koko kozala te porte na bino ya ndako yango oyo bino pe bofutela bo ezalaka te. Il faut kokima fo okende musika. Nyonso wana ezalaka esprit ya famille olinga kozala ntongo etali na kepa mama ntongo etali oki yo oza suki okosapartenir na famille wana te okomi mise à part. Okomi mise à part. Alors babiloko wana ntango tozososola te eza kobundisa mabala eza kobundisa bana mibali mpe mosusu soki bacomprendre te indongo eza kokota liwa ezokota divorce ezokota. Omona mobali mosusu aye koboya mwasi na ye po famille na ye elobi po famille ya mwasi elobi. Est-ce que ndenge bible elobi biso elobi ke famille elobi mobali ekotika bafamille na ye mwasi akotika bafamille na ye bakosangana bango na bafamille esika moko? Non. Bible elobi mobali akotika baboti mwasi akotika baboti bakosangana bango bale bakoma eloko bo moko. Tomoni bible elobeli biso makambo ya bafamille te. Yango na moi na kati ya bible ntango tozotanga bible esika oyebaka badroit na yo. Bible elobeli biso nini mpona koyeba badroit na yo? Parce que soki oyebi badroit na yo na bible ndenge ezoloba ntango obanda kofukama okoreklame badroit na yo mpo ozwa victoire ozwa elonga. Mais soki oyebi yango te okokoma lokola baba bakokoma kosakala na yo parce que oyebi badroit na yo te. Makambo wana mingi ezosalama na bafoye ebele ezala na poto ezala wapi nazwi mpe batémoignage ebele makambo mosusu ezobima ebele na oyo etali mabala. O nzambe na bonzambe na ye akelaki libala. Libala ezali eloko sacré oyo mokili ekokabola yango te bato mpe bakokabola yango te. Eloko ekokabola bino eza kaka liwa to ekobo. E ozomona suite ya makambo wana mwasi mosusu mpe abalaki adivorce 3 fois parce que esprit wana ya contrôle ya famille ezolanda ye elingi te ke afanda na libala afandi na libala oyo ya liboso akabwani na mobali ya mibale akabwani na mobali ya misato. Mais na ntango makambo ezokozongela ndenge wana esengeli oluka discernement. Pourquoi likambo ezozongelanga? Pourquoi likambo oyo naye kosola meme nake komwasi mosusu abi nga na regretaka libala na nga liboso so nakabwanaki na mobali wana po bitumba eutaki mingi na kote ya famille na biso to basalaki loko basalelaka ngai mobali na ngai azalaki na mbongo na regreta lelo nde tokabwana ezali ka likambo moke kaka tokabwani mais lelo tokabwani c'est tota parce que ya baesprit mosusu ya famille ya bani ezokontrole yo. Yango ntango oyebi babiloko moko ya ndenge wana ke eyaka na vi na yo mama erepetaka na vi na yo esengeli ozala une famille ya prière ya mabolongo. Alléluia. Obondela koyeba kostope bamakambo wana nasolaki meme na sere de komosanga baki ntango oyo bandaki koremake makambo wana ezo na famille ifali otelema na bagenu otelema na mabolongo mpo mobali oyo azalaki na mbongo bango bazotala mbongo bazotala tout. Non. Mais lelo oyo perde mobali azali sur te nyonso tu wana peut-être négligence na moko ozalaki mwasi ya mabolongo te ya prière te parce que omoni mibali bazalaka likolo biso mpasi nde ndako epesameli biso mama nde ageraka nyonso. Soki eza bapeso libala kosakana na libala te omoni mibali baza ebele mais mpona kozwa libala ya pasi te okokutana mobali oyo amelaka diamba oyo amelaka masanga asakani na ope atingi ope abali yo te. Mais soki ozokazo mobali abali atyo na ndako fo korespecte ye okutani na mibali ebele peut-être mosusu aprometaki abali yo te mais mobali azwi atyo na ndako ye wana nde
alingi yo ye wana il faut kopesa ye beaucoup de respect ata mibali akala baye bakomi kodrame bakomi oloba loba te soki olingalinga olinga ozala mobali ya liboso olinga otyanga na ndako lokwa yo tyanga na ndako te oyo atyanga na ndako ye nde alinginga. Alleluya. Alors esengeli na respecte ye mingi yango bamama nanga nalingaki sikoyo po tokozwa ta ebele te nalingaki vraiment biso nyonso tu toluka kokota mpe na mwa profondeur ya priere kozwa mwa priere moke parce que bana na biso basi te baza babasi kitoko esengeli bokuta na bafiance ya malamu mibali ya malamu bamama ya biso mpe mosusu ya badivorce première fois deuxième fois troisième fois mpo na bacirconstance moko boya esprit ya contrôle ya famille yo mpe lelo pokoza na ndako ya libala mais esprit ya bafamille tu ekontrolaka o toujours yango nalingaki totelema na ntongo na lelo tokota na kati na priere mwasi nyonso mama nyonso toluka kotelemela force oyo ya kotelemela bafoye na biso mabala na biso esprit oyo étranger ya bafamille oyo ezoya baza na droit te mpona koya kogere bafoye na biso bana na biso non biso moko na nzambe apesi biso autorité wana ke libota moto aza chef eza mobali deuxième représentant mwasi apres bana na bino bokomi kogere bino mais force wana parce que toza baafricain presque baafricain nde toza awa moto nyonso te etaki baafricain makambo wana emanifestaka na bavi na biso ezala bandeko mosusu ebele leyo bamama ebele baza na bapoto bakabwana oyo kaka oyo bawelaki biloko oyo biloko yani meme so totali biloko soki ozwi na foye biloko ezaka ye naye eza ya mwasi mobali na bana na ye nayebi te soki nazokosa soki naoloba mabe okoloba mabe na place ono olobi okosi meme tomona soki mobali akufi so mobali libalo ya solo bakenda na leta baotala mikanda mwasi na ye abalaki officiellement mobali azalaki na babien ebele lokola mobali akufi moto aza na droit ya biloko oyo eza mwasi na ye na bana na ye siko soki leta so reconnaître yango pourquoi pas bato ya mokili esengeli bareconnaître yango to mpe yo moko moto obali ozo reconnaître yango non il faut koyeba badroit na yo babiloko na ezosala baneti ndeko moso aotolisanga bimama ntango kutu papa akufi bandeko ne baye bakoti bazwi biloko nyonso na mituka na nini nga na bimata na eloko moko te yango ozomona soki mobali abali yo na leta esengeli abali yo na famille esengeli bokende ntina leta bozala na mikanda kosukaka boye te parce que eza badroit na yo mpo omoni ntango tobalanaka mwasi na mobali nde bato basufraka bozosala foye na bino bolingi na futur bokoma banani bozala banani bozokotambola elongo vi na bino bana na bino eya ndenge wana alors so mobali abalaki yo na famille sala effort bokoma ntina leta mpo un jour nzambe akokoya kobenga yo kei oza na badroit na yo baletre na yo oke na leta bino tozalaki na mituka mitano oyo naa na droit nango mpo bana nanga bazali soki ngani na okaniselaki napesa famille to mpe nde nini mpo bibali mosusu bakutu batikaka batestament ezala bino mo mpe bolandaki awa tomonaki meme bato mosusu ya minene bakufaki awa ndenge babande kowela bozwi bamazone na bana ndenge potopoto elimaki mobali akei batestament babiloko wana nyonso tu biso bakretien mpe fo toyeba yango kozala te nga nasambelaka nzambe akosala te nzambe akosala te nzambe aza na part ya responsabilité biso mpe bato toa na part na biso ya responsabilité amen eza mayele alors bamakambo wana ebele biso mobali na komana na likwana te papa tofandi mpe ebele nalingi tosala programme balanga mpe na leta nazala ayebanga officiellement eza très important meme bino bachaine biso na ntango mobali lelo fo abali yo na famille fo matina leta bamama na biso mpe mosusu mpe bavere soki na age nzambe kozala no makasi nzambe ayebi de vere oza capable ya kobala nzambe akosala mpe ka so omoniki ngai namoni nakona ya mokolo nakokolaka bana na nga nayebi kele baki tokoya tu moko awa toyeba koforme bamama vere ndenge tokoki komiswela en charge tokoki komisa forme mama forme oyo esi oza makasi na koteka tozwi ntango ya mbongo topeso mama tekaka tanga pano liboso tekaka boye mpo koyeba kosisiporte osunga mpe bana na yo mpo lelo biso tokoki kopesa lobi tokoki kopesa tokoki kolemba mais soki topesi yo forme moko oza na makasi oteka odebrouye ekoede yo elongo na nzambe akosunga alleluya nakoyeba nzambe andimi na nzambe na parce que soki osali raconte personnel na nzambe makambo ebele ekozala facile ekokende bien libala ekozala facile okoyeba kogere libala na yo okoyeba kogere mobali na yo emata ekita parce que bible elobaki elobi ke
tobalani mpona malamu na mpona mabe. Sikoyo libala kama tobala libala ezalaka malamu te ezalaka na makambo makakita ngaka ona comprendre verset wana ngaka libala na ngana emati ekiti jamais na okende pa famille na ngana na ko tsa kuna pa na ngana na sakuna kuna ezoyinda kuna bona koloba mote parce que tango to nata ki mopete ba esa biso ke boza kobala na mpona malamu na mabe. Poso ki na bina ke pa famille ko intoxiquenga et kasi yo ko mtoponaki yo ko pesa ma conseil ya malamu te et ko suna ngaite. Alors comme ngana za mi na kata liloba na yebi makomi et na yebi engagement ni na soki boso na Nzambe na kocha makolo na ngali boso na Nzambe Nzambe akolongisanga ndenge moko yo pe Zambalo la semola loboko Yesu semola loboko Zambalo la semola loboko Yesu semola loboko Zambalo la semola loboko Yesu semola loboko Zambalo la semola loboko. sala bango surprise bao pena basala mbongo te sala bango surprise parce que yo Nzambe na ba surprise agréable bao pe nyonso bakolanda biso na télévision wape epai mokili mobimba tika ete message oyo tolandi ekende korevolutione mitema na bango ekende kopesa bango lisusu bapusa na pembeni na kiti na bokonzi na yo topamboli oyo tokumisi yo Nzambe tobosani te mosali na yo évangéliste Salomon Proverbe 30:30 parce que na nzela na ye nde yo osali ke biso tokoma ntina esika oyo tosalela yo nkolo yawe tika ete yo ozwa ye en charge mpe yo sunga ye na vision monene na ministère monene yo opesi te mokili mobimba pesa ye sagesse mpe intelligence na mosala azosala bundele bituma na butu na moi na libota na ye mpe na nyonso azosala na kombo na yesu tobondeli mpe mpo na paster Timote azwi charge oyo ya koyeba koconduire awa na Kinshasa yawe opesa ye makasi pesa ye mayele ya koyeba kotambwisa peuple oyo ndenge opesaki Abraham opesaki Isaac bayeba kotambwisa peuple na yo na kombo na yesu tobondeli mpe tolobi amen. Kanisa ke kobeta ta maboko makasi